Bonsoir, bienvenue chez vous, Raphaël Gomatsas, votre présentateur. Ce soir, lelo, pourquoi lelo na elebino lisolo ya mwana moko alingaki kobala kasi haha masolo tobaka mabala kobala ezalaka eloko aliseki te. Un jeune garçon vivant avec les parents albité papa nalingi na bala, mais papa avandaka na mboka, mwana avandaka na wapi na mboka lokola na capital. Bandeko babolingo yoka lisolo oyo lolenge nini ekosukela. Bozali bongo kolanda Rango TV, molobeli bino Rango Tsasa Raphaël Gomatsasa, ngai wana oboso babino pona kolobela bino mwa lisolo. Lelo na ye na komeka na tala raisonnement na baiba kolanda totala suki ba commentaire nini bokosala. Na yango yambote na kende mosika na kopesa mbote na baibanso bakolanda. En tout cas, na pesi mbote na Vivien Bonjeka, Guy Bouchard, Hippolyte Makela. En tout cas, pourquoi pas notre ami Fabrice Makela, na maman, madame, en tout cas, bambote na bino yango wana Nicole, tobengi mama Nicole. Tokobo sanateto salue pendeko Blaise Mafuta kuna na mbuka Espagne sika wapi tanganda bana mai bavandi sko bakobeta mwa kopo. En tout cas ma solo ezaki toko Cyril Modogo le président bambote na pe yango wana papa haha so mo na sali geste boye etalinga ete oya moni essuie kamata banga na dendon lia tia pilipili oka mokusa ekosala yo na mongongo po banda koloba tope yaka na commentaire loba abenga kaka président etalinga ite. Voilà. Batata mama bandeko mala la puce pa ozali na ville le taximan le Nick oyo ya biso ya Congo. En tout cas mbote mingi na yo. Tokobo sanate ko Lucien Kiwa, un grand bonsoir à toi parce que vraiment lelo nazo kanisa moi ba te pili tout boni bongo ndeko Firmin Bondo Pompali ya bato ya mama Sada ya zaina nzela tope sipe ndeko animenga bambote na ya ngwana Élysée Macron na kati na mboka ya Paris bambote ebele ya ngwana soto kanisi Élysée tobosa na kate tope sa mbote na ndeko Blaise Samba tope simbote na Fino Kinduelo. En tout cas bambote na ya ngwana kuna na Bolton do tozali bongo pe na ndeko Bush Bushiri tobo sanité ndeko Bobe Boto topesipe mbote na baibanso bakolanda mbala le grand mécanicien. Pourquoi pas citer le millionnaire Trésor Okoko. En tout cas big up bambote na yo yango wana yambote na soki sana bambote bele na kozonga nano na masolo le vrai la vraie raison oyo na yeli bino le loi batata mama de kobo fona mato iboyoka bato mwana avandi na poto asi alobi na papa non ezaki mwana avandi na poto te bolimbisa ngai na ngina confondre na deuxième lisolo na kobeta lobby. Mwana azali na Kinshasa, mama auti na mboka na intérieur à pays, c'est-à-dire avandi na bandundu. Papa alobi mwana olingi obala na koponela o mwasi na bangambo yo tosala tout obala mwasi na yo. Bakamati baponi mwasi mwana tini pe mbongo babaleli mwasi babi bon ça va ngonge koki mwana akenda Kinshasa mwasi akenda Kinshasa akenda kokutana na mwana naye. Baye bayambi wapi na gare centrale esika wapi mwasi akitaki bapesa ki référence kita na gare centrale akiti na gare centrale kokita na gare centrale akiti ekomi nini bakenda nzela nini bakutana mobali mais bapesa ki adresse kaka babike soki okomi zwa taxi kende na adresse boye na kosenele bino ke mobali wana azalaka taximan. Tango mama wana mwana auti mboka kombo na ye tokobenga ye mama Fidelise. Mama Fidelise auti mboka ayepa ya papa Jean-Pierre bakomi na Kinshasa. Un coup de chance le taximan oazo recevoir ye taxi ezaki na molongo ndenge zalaka mwa muke ba taximan batemi na molongo tourna ye koki azui nani mama Fidelise ozo kenda wapi abi nazo kende quelque part
nakopesa adresse au memangai. Mais avant te aloba adresse abini yesu kabime ngana sepeli na oza mwasi kitoko en tout cas ngana za célibataire na sepeli na yo mingi en tout cas na ko sepela teto passer temps quelque part bon lobinatika yo et pas wapi yo okokende na moi bozuba na moi distraction kaka boyeto na moi indifférence na kolanda ka malba moto akolobela yo tango zo sona moto fo kamaka moto akolobana non na yaki po na libala ya yoka ki yango bien tabi non problème ezate ngai na komema quelque part o enjoy na no soirée ale lo bongo lobi na ko tiko pa yoko kenda zokande mobali wana ezali yende mwasi na ye oyo wana batindela ki donc mwasi wana ezali mwasi o batindela ki mobali wana mama Fidelise ah sako boni mama yepe mwasi ngo kwa batuni kombo ko mona ika sali mwa mbeba deja koti na mwa lisolo ya mwa mabe olia lo bate andima komo na nga Fidelise alobite nga komo na ngai Jacqueline tanga pesi komba Jacqueline abia mère Jacqueline nini akomo bien ko mère Jacqueline ba kei chauffeur azeli hotel avandi se abine bon liana no ngai na kena continuer musana na kozonga tango akeya zongi ba avandi te ah mobile lokwa zakane célibataire atikali pe ba bini ni bavanda na bango ba passer nuit na bango basali masolo na bango bavandi très kitoko pas de problème masolo eleki très kitoko bato bayokani bavandi bazo sola na bango en tout cas ndeka mwasi na mobali bazalaka bavandi masolo pepele toko beta masolo tina katite mais en tout cas voilà c'est ce qui s'est passé ce soir là et jusqu'au petit matin le type dit bon ngana kei mais par mesure de prudence ngai na oya kozwa ona tika yo epai oyo yo oza kokende voilà problème ezate na tango moto wana aye moi si on a se rendre compte que alobike ah déjà salaki bêtise na kosala ni na kozwa moi si wana na kozwa mobali wana defona zwa taxi mususu avant que mobali wana koma ye azui taxi mususu tango mobali wana azongaki na ndako papa lobi mwasi na abengi mwana abike mwasi na yo akomaki na pokwa mais akoya epai na yo lelo alors akoya epai na yo lelo omonaki etabi non en tout cas na moni ete il fallait akoma lobi mais akomaki te bon zéana benga le temps que papa a checké kuna le garçon dit ah bazo contacter moi siango bazo joyete parce que la femme n'avait pas de téléphone en tout cas yo morebi moto soka utimboka zo kene Kinshasa akoya na téléphone ya mboka ta akoya na téléphone aninga azwa téléphone na Kinshasa pour azana téléphone ya kitoko na ndenge ya bato ya kin oleka ya na ba téléphone na ye oyo ya mboka ya village kwa izanango ba téléphone oyo ezalaka penda toyebi kaka masolo ngo ndenge ezalaka chombo oyo ya chombo mais masolo ezalaki kitoko te ayaki na téléphone te allez na tongo wana ya habite azui taxi abia kele pa mobali moi mobali akenda kuna na ndako habite ah moi sanga zati abi bon ça va ngape lelo na kele na pema comme ça pour na ozela nini kozonga zongi akomi liboso ndako akuti mwasi wana kako yala na kine na butu aza kozela habite na ye koluka mobali na babi me mobali na yeyo azala ka taxi men abi ah sikoyo bandeko babolingo raisonnement eye nini na likambo wana mama na likambo yango wana mwasi alalaki na ye na hotel ezali mwasi o batindelaki ye donc mwasi avant koma na ndaka mobali asali déjà infidélité sikoyo bandeko babolingo motuna oyo nakotuna bino ezali te est-ce que mwasi oyo asali infidélité ndenge wana basala na ye nini est-ce que mwasi yango ye kaka babala ye to basala na ye nini mwasi oyo ayaki libala akomi na nzela akutani na mobali mosusu amemi epe alalisi ye na hotel est-ce que azali mwasi malamu motuna yango wana natuni bino oyo akoki kozwa réponse bosala yango na commentaire s'il vous plaît Raphaël Ngoma molobeli na bino lelo en tout cas masolo ezali mabe natunaki masolo wana na baebanso balandaki ngai na masolo mosusu tobetaki masolo entre amis quoi natunaki bavi ya bato les avis sont vraiment vraiment différents bato mosusu abi mais ah yo moko mobali déjà osali adultère parce que obali mwasi na omoni mwasi pardon na mukolo oyo yebaki tozozela mwasi na yo auti mboka azoya
yo okei ko zwa mwasi yango pe par malheur nzambe a confondre yo apesi yo kaka mwasi wana boke bosali makambo na bino na lolenge olingaki parce que ozaki na posa ya kozala na ndeko mwasi mais obosanaki ke c'était le jour où mwasi na yo ifala koma en tout cas eza ya koyinda eyindaki mabe ah abengi papa bime papa tala makambo ezali boye nasala nini na likambo ya boye parce que ngai nakendeki yo lobai na ngai mwasi ya kokoma na butu na poko wana ngai pe nake kotambola nakuta na mwana mwasi moko na sepeli na ye mais lokola ezalaka bamikanda makambo mboka babala ya commission bazwaka na bango te batindaka bafoto te boyebi badifficulté mosusu ezalaka na biso na bamboka botinda foto bomutu anga abimi mwa kubuka sikoyo mwasi wana ndenge abimelaki c'est une belle femme mais en tout cas ndenge abimelaki mwa kubuka wana le type n'avait pas reconnu tout de suite la femme oyo batindelaki ye parce que apparemment bafoto azwa ezali ka bafoto passeport ezali kolakisa pena bomoto ya mwana mwasi wana te mpona koyeba ye malamu mpona koreconnaître ye bandeko babolingo eyindaki mokolo yango mwasi abandi kolela bi en tout cas ezali pe mabete parce que mobulu yango nasali kaka na yo moko donc yo po ozali na infraction donc biso mibale to yo kana kaka to vanda to sala mais bandeko babolingo suite na koyebisa bino soki namoni ba commentaire kati na se ya video soki namoni ba commentaire wana en tout cas de na koyebisa bino likambo yango suite esukaka ndenge ni parce que mon petit frère Mertes Ngoma azali kolandala likambo yango epai wapi euti kosalema na mboka Kinshasa donc bayebi eloko nini elekaki mpe bayebisaki ngai mais en tout cas na kolinga nayoka nano ba commentaire na bino pour que toyeba soki bino bokanisi nini batata bamama bandeko na bino masolo eye ndongo tango moni mobulu soki ezali na esprit moto so azali esprit ya mobulu en tout cas ezalaka kaka pasi mingi pamba te nayebisi bino yo mobali ozozela mwasi okenda kozwa makango yango kozwa makango yango mpe komela biso lokola maladi yo to likambo nini yango babi te moto moyindo mosala na ye fo ete azwa kaka deuxième bureau nani alobi na bino bato nyonso balingaka ba deuxième bureau papa toyebi ke polygamie ezalaka na mboka polygamie ezalaka na Afrique polygamie ali ba pratique moko existaka mais le problème est ali botango moto akanisi akende kosala bêtise ake kokwea na bêtise kaka epai ya mwasi oyo batindelaki ye eloko nini nzambe ali kolakisa bato wana elakisi te bino mibale bozali mabe mais toyebi te esukaki ndenge nini tokosolola yango soki bino bokamati vraiment commentaire bosali kati na nini wana donc vraiment nayebi na bino ezalaki kita ezalaki kivumbi na jaso ndenge bato ya Swahili balobaka kivumbi na jato likwa jo maneno tala esika Bachar alobaka na biso Raphaël mon mari capable bibi yango capable donc voilà on avait vécu avec quelqu'un en 1977 na Kindu il s'appelait papa Charles, papa Charles, Charles qu'on appelait en Swahili, Charles, il avait l'âge que j'avais à cette année, dans ces années-là. J'avais presque le même âge que lui. Et alors, mon ami Blaise a commencé à kangai na likambo parce que vraiment, je le trouvais vieux. Et l'âge où je me trouve pas trop vieux, je me trouve encore jeune. Bien que je le suis, je l'accepte en tout cas. Ne vous inquiétez pas pour ça. Batata bama bandeko soki oze kozela mwasi auti mboka yebate zala tata boboto pamba te eloko lukaki ozwi yango deja nano moni ete keba na ba bêtise ya pamba est-ce que ekosukela bango ndenge nini est-ce que bakoloba nini mwasi wana nde azali na tort mwana abengi papa pa expliquer mais mwasi olalaki na chambre hotel ezaki na mwasi oyo ezali fidélise mais aloba ilanga komo eza Jacqueline c'est kaza mwasi mabe pamba te akosi ngai mais papa alobi na ye mais yo ndenge nini okendeki pe kozwa mwasi alors que na mokolo za kozela mwasi falo ozala prêt mpona kosatisfaire mwasi na yo parce que moko ya liboso mwasi so akoti na ndako ezalaka te masolo ezalaka mwa elengi na
Moi, c'est la mobali masolo zalaka moi qui toko kosolo la kovanda ensemble tout ça. Bobima bokende restaurant bokende kosala moi masolo na libanda pona kotambola komesa na koyebana pona koyeba moto azala caractère nini ata moko aliboso peut-être kokozwa temps oluki kosola na moi si yango pe boyebana très kitoko. Mais yo osali na yo kaka mobulu. Moi si pe asopani na masolo mobulu. Mais est-ce que vraiment nani azena tor makasi ezali pasi mama ma vie ilonga soki batuni yo question na ebite soko répondre ndenge nini bon mama Berthe olobi nini bande ko babolingo na kopesa mbote na ba jumelle na ngai Tuzi Musai na Timba Musai bambote na bino yango na PCP ba mama nyonso ya muziki na bango mama Nelly motema ya bato ya papa Vivien Bonjeka mbote na yo yangwana Chantal Bomai Bilamba ebele bambote na yo yangwana. Je pense aussi à Blanchard de Plaisir. Un grand bonjour à toi. Ba papa ba mama deko ba mama baleke belé Claudine Makangila Nelly Makangila Maggie Ballon d'Or. Un grand bonjour à toi. Na mona ki Maggie azako s'inquiéter na mwana muindo oyo ba betaki ndeko na biso mwana Yakobo oyo ba betaki na école vraiment so totali ba blessure wana eza kopesa pasi yango boy bati na fondation mama Christine Mungi tosali semaine oyo ezali semaine ya awareness ya koyeba na donc ko propagande sur makambo ya ko ça la propagande ya makambo etali ba crime ya oya haine c'est-à-dire bana wana bazaki lokwa ba raciste bana basi misato ba beti mwana ya moindo kasi epesa kimbai mbutu ezaki na école wana en tout cas tout mona ki babilili ezali na internet na ba WhatsApp basi batindeli so bilili ezali pasi mingi makambo esala makatro donc ba bullying pe ba racisme makambo ebele ekosala maka na misala ekosala maka na bandako ekosala maka na ba école ekosala maka na nzela ekosala maka na ba policier tango bakangaka bato baindo yango tozalaka intégré na ndenge moko bien mais tozalaka pe na moi ekenge parce que ceux qui intégration ezali makasi ta muso komona bato moye basala mabe ezali te mais toyebi te motivation nini bana wana bazalaki na yango mpona kobeta mwana oyo ya moindo bakamata ye bato misato to pe plus de 3 personnes babeta ye bambata babeta ba faire traîner na tse ya mabele en tout cas mwana wana je suis très sûr que mwana wana azali traumatisé et que na bandi ekozala pasi mwana wana azala lisusu na ba raisonnement ya bien batata ba mama ndeko to komi na suka ya lisolo na biso pona lelo to suki wana nde trobai na bino Raphaël Ngoma Molbe na bino en tout cas tozali na mai makoloba mingi kasi to continuer masolo mbala ya sima mais likambo oyo na pesi bino mama na likambo ya lite bato oyo bakamati pe basali mobulu bango mibali pona kosukisa ndenge na uti koloba na bino bolimbisi mpona mwa insida ya uti kosalama awa kati na studio pona kosukisa tolobi te tozali kozela eyano epai na bino bayebo kolanda lisolo die po te boyebisa biso eloko nini ekosalema na couple wana pamba te couple bakoti nungu mobali alobi te nga nazali mobali nazali na droit kozala na deuxième bureau en tout cas yo mwasi loko ozali koya na ndako ya libala ifale pa ondima mwasi pa alobi yo ozalaki kozela mwasi esengeli tete okamata osala babetizi ya marke wana batata bamama bandeko eyindaki kuna na Kinshasa na kotanga quartier te pamba te ezali maloba oyo ezali ya solo esalimaki penza ndenge wana totiki charge wana na Mertens apesa biso suite esika bazali kuna kondongma na soki ezali koleka ndenge nini to pe bakomi wapi basuki wapi parce que papa ya mwasi ya mobali azali toujours quoi insister que mwana a gardé moi si naïe parce que ezali mobulu basali entre bango mibale ezalo kwa kake bon nzamba lingaki bakuta na bongo mais est-ce que nzamba ko iko lingamba ka ya nengwana merci to komi na suka en tout cas nde tokutani mbala ya Simarango TV bo s'abonner po ete tokoka kozala na bino elongo na ba masolo ya mbala ya sima merci
Tu es couronné de gloire, tu sièges dans la victoire. Tu es saint, saint, sainteté à l'éternel. Les séraphins t'acclament, l'univers entier proclame. Tu es saint. Pona kosuki sa ndenge na utuko bana bino bolimbisi pona mwa incident ya utuko salama awa kati na studio pona kosuki sa tolobi te tozali kozela eyano epai na bino bayibo kolanda lisolo die po te boyebisa biso eloko nini ekosalema na couple wana pamba te couple bakoti nungu mobali alobi te nga nazali mobali nazali na droit kozala na deuxième bureau. En tout cas, yo mwasi loko ozali koyala ndako ya libala ifale pa ondima. Mwasi palobi yo ozalaki kozela mwasi esengeli tete okamata osala babetizi ya marke wana. Batata bamama bandeko eyindaki kuna na Kinshasa na kotanga quartier te pamba te ezali maloba oyo ezali ya solo esalimaki penza ndenge wana. Totiki charge wana na Mertens apesa biso suite esika bazali kuna kondongmana soki ezali koleka ndenge nini to pe bakomi wapi basuki wapi parce que papa ya mwasi ya mobali azali toujours kwa insister que mwana a garder mwasi na ye parce que ezali mobulu basali entre bango mibale ezali kwa kake bon nzamba lingaki bakutana bongo mais est-ce que nzamba koyi kolinga makambo ya ndenge wana. Merci tokomi na suka en tout cas nde tokutani mbala ya sima Rango TV bo s'abonner po ete tokoka kozala na bino elongo na ba masolo ya mbala ya sima. Merci.